Donc eza pechuana wa kimanga na rondo nana pour tama comme na fallait baxi ketchup. Yuri aza boxer na biso munene na mboka, Fally aza artiste na biso munene na mboka, et Nana Ketchup aza mwasi ya Fally Ipupa, mwasi ya star na ndenge bien. Ezokamusa ngai te komona elongi ya Marco 6 na Yuri ressemblance eza makasi. Ozomona pourquoi Yuri azo déclarer en héros. Tanyoso Fally afana na Marco 6, pourquoi pas Bima annoncer à des annonçants que non. Et Nana Ketchup wana zaka mwasi na ngai na batam moko passé mais na minute akoma na Fally mwana na zaka mwana na ngai. Komona déjà Marco 6 ndenge déjà bakoma na Fally oyo mukili mubimba. Yebi ke Marco 6 mwana ya Fally. Donc ngala loba eloro moko to loba ka pona sentiment ba yoka biso te ba mona biso. Petona Marco 6 ngai fona sa na ADN. Quand on répond l'imbécile par le silence, donc azo répondre car na ndenge mo ya calme pour ne pas kipper makambu na peut-être azo sala zo mona yepe Yuri fa ba na relaxa biso ba preuve o ezo relaxa ke Nana Ketchup azala mwasi na ye ozo mona pourtant on peut bazaki na ki chéri aroyebisa biso te ke ba banda ke na zamba ka bango mbale basali love ngo ba bimi on dira dana Nana mayonnaise tozonga na époque na ye Nana mayonnaise abanda vivre na Yuri na Yuri donc te kasi nazo tiabwe pour référence moi longi ozomona moi longi ya Yuri tala ce que longi ya Yuri na minute Marco 6 papa ne Yuri vraiment Rossi TV kuna tomona ba théâtre ba émission ba eluku musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV. Abonnement basabona kaka osabone oke na notification kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV ne makambo ochaka linet na Rossi News TV pour na s'abonner. Merci de porter choix à votre chaîne et particulièrement dans votre émission Forever. Et c'est toujours moi devant vous, Sarah Matoumona. Merci pour votre fidélité au Bosé de Mateko Laxabiso à travers l'émission Ami Forever. Et merci beaucoup aussi pour la confiance et puis commentaire au Bosé de l'émission Nabino. Merci beaucoup na ba fan sur Rossi News Télévision. Abonnez-vous massivement dès qu'on a Sarabino. Bon hésitez, c'est à travers votre chaîne et aussi à l'émission Nabino Forever. Les bonus le mail est bien, bon, nous avons émission est bien, surtout, analyse est bien. Mirakin de Montréal, derrière la caméra, je te salue. Et pourquoi pas dire aussi un grand merci à messieurs les DG et aussi un grand bonjour à madame Rossi Moufanson. Alors, fan ya Rossi News Télévision, et émission Nabiso ya Lilo, et un bel bon Bérin Rouge, soldat Karine Mokonzi. Le toi analyse, moi, toujours fungola nae, toujours le bel affaire, oyo. Obino boyebi, j'espère que boyebi déjà maman des eaux circulé vidéo mo eaux circulé à eaux l'Obama sur Fally Ipupa Nana Ketchup et puis na moi nae Marco 6. Alors juste oyebi que vidéo ana muta zo la vidéo na eaux circulé na ba plateforme nyonso azali bongo boxer na biso congolais na kombo ya Yuri Kalinga. Alors a se déclaré moi naie à l'obi que Marco 6 aza moi naie. Alors makambo eza déjà ya koyinda parce que mutamtao lo barana ndi naie babi Yuri pas ali bomba te comment rosa la vidéo ya bongo c'est que maman zo lo beza solo et surtout ko tala pe ba ressemblance ya bilongi. Alors émission na biso ya lelo les analystes ko sala to ko lobela sur vidéo wana ya ngona embeli bino bongo Bérin Rouge to meka ko fungula naie masolo to beta masolo une émission na bino Forever to lobela likambo ya vidéo oyo. Est-ce que Yuri a raison? Est-ce qu'ils ont un solo? Tous ont un lokuta. Ba photo pe ko circuler bo ta la pe vidéo biso na bino to ko zoomer to ko ta la pe bilongi to ko ta la pe ba trending ezala kaka to yeba mambo eza solo to eza lokuta. Soki eza solo ko kendele na bandenge nini? Soki pe eza solo fallait kende na ndenge nini? Est-ce que manière o eza bien to eza mabe? Bérin Rouge. Mon invité du jour. Bonjour. Bonjour Sarah Matoumona. Et bonjour na batu baroza chance ya Rolanda biso na émission en tout cas. Bonjour na ba abonné à chaîne oyo bo s'abonner vraiment massivement awa. Et ça la biso bien et si ko bo mesana au mona moi c'est bateau ya bundara pona relaxa bino toujours
l'actualité où se déroulé dans le monde internet. En tout cas, binonio soborozwama awa pour nous la biso. Bonjour partout besoin. On est toujours ensemble. Voilà, parfois nous avons consigne dès qu'on est petit bino. Bérin analyse à l'élo, na éviter l'élo et ce qui est biso. Et ce qui est non biso a n'engeni. Parce que ma mboza héroïnda, ma kamboza hérobeba, ma mboza chaud. Tout ça comprendre té. Alors avant de démarrer, Montréal tu la biso vidéo na comme ça. Total là, tant de raisons à la plateau, de tout démarrer ma solo parce que n'a vu que Bérin monté mes os vimba déjà, à la pour ça c'est défoulé. Alors Montréal Mirai Kinzi, tu l'as vu sur vidéo, on a comme ça, on a retrouvé Bino tout juste après. Ngata on a na kina na momi mon ando bimone comme ne nana. Donc eza pechuana wa kimanga na rondo nana. Pour tama comme na fallait baxi ketchup, mais ngana ndo binga nana mayonnaise. Donc ya on a vandis qu'on a boulé na bia. Donc pechuana marcosis ngai fona sa na ADN. Pour comme si comment ba ADN, photo taba ADN. Pour ba ressembler à maman belé bima. Voilà, de retour sur ce plateau. Bien total vidéo, ba fa na renseigner sur télévision puis ba telle vidéo. Bon, tout fou là c'est comme ma solo. Yuri asa boxer na psa munena mboka, faya za artiste na psa munena mboka, et nana ketchup asa moi c'est afali poupa, moi c'est star na nenga bien. Bato bio no Yuri mutu ne baby nango, yango asali ba vidéo ya bo. Bon ata mutu e baby, ya kolwa mamba boy, ba test ba aden. Ebité tout soula non, tout soula non mambo, tout ça là on nous tout zukle on moi solution lelo. Pour les big débat lelo témé, tout mais quand on lukle on moi solution. Tout étudier vidéo. En fait, merci à nous. Ngana lo bailo moko to fanda na bakitio pona lo babuzo bate. Bien sûr tozo c'est comme quelque part et ça la passe. Et ça la passe pourquoi comme on en a nous ndeko na ngai Yuri na PC mbote sika ozo chance pe Hollande biso na Rossi News télévision en tout cas et ça la passe comme on a vraiment action ya boye surtout ngai en tant que parent en tant que papa malgré bato bazwara biso nengo balinga ozola biso mais nga vraiment franchement zo ça la passe comme on a façon oyo ndeko jeune frère na ngai Yuri na moment oyo na oyo aya koloba makambu ya makrosis ke mwana na e donc ezoka musanga makasi ezoka musanga quelque part ezoka musanga ite komona elongi ya makrosis na Yuri ressemblance eza makasi ozomona donc ba photo ozomona en fait mona pena pena na ba tra ya falite ndepe to ta ba photo ozomona pena que aza textuellement Yuri aza textuellement Yuri oui parce que makila okoki koyiba mwana ya mutu nde baloba mena tongo akolelelo kaka maman na ye mais komona ngo tozonga na tozala bato pourquoi Yuri azo déclarer en héros Tanyon so fallait afana na makosis pourquoi pas Bima annoncer à des annonçants que non et nana ketchup wana zaka mwasi na ngai na batam moko passé mais na minute akoma na fali mwana na zaka mwana na ngai na ba moment oté quand même toza quand même bato vraiment malgré na koki otela etant oya koki o déclarer te mais comme on a déjà makrosis ndenge déjà ba koma na fali oyo mukili mubimba yebi ke makrosis mwana ya fali donc ngala lo bailo moko to lo baraka pona sentiment ba yoka biso te ba mona biso te ngala yaka ko loba makambo o eza vrai ce qui m'a beza na ko loba dernièrement na uta lo banque fali pena par rapport ya moi musique ya moi beseza par rapport ya feri na minute oyo comme on a Yuri ndenga zo menacer fali pona makambo oyo en tant qu'intellectuel azana poto moni tozonga mwasima nga soki na mwasi na botana ke bakoma na mbali mususu soki na ngina déclarer mwana na ke réellement za mwana na ngai funa benga mwasi ozomona na ko benga mwasi pona ezala te ke batu nyonso bayeba ngo likambo ngo ezala médiatiser ke batu tu bayeba ke ote makrosis mwana ya Yuri bien sûr azoloba yango batu bazondima yango pour ressemblance elongeza bongo mais et problème peut ezala ki te soki abenga ki peut-être nana ketchup na téléphone que non nana omoni ndenge za boye yo za mwasi na ngai mekana nko ya to kutana to sola pona mwana na nga makrosis aza mwana na nga peut-être ninge le kana ndenga calme pona ndenge peut to bi fali alingane ba problème te. Est-ce que tu pas lukai nana te bon soki aluka ki nana peut-être nana linga ki te to yoka intervention pe ka ya nana awa mais jusque là nana na fali bazolo belo remonter ba garder toujours silence na bango. Donc, si la minute où on a Yuri zo bimondire,
moi liboma moko boye kolobela makambo on dirait ma kofi ekotaki mingi na mutu akomi détraqué mental yango azoloba mais quelque part nazo pese raison moi moke pona ressemblance yelongi ozomona face pena so otali face ya mwana otali face na ye baza pena donc elongi ndenge moko po elongi ya yuri pe bangisaka nga mwa moke ozomona donc face wana pena na minute oyo papa ya macrosis ezosala mwa pasi ozomona oui mais nalobi soki ezalaki bongo alingaki abenga ta nana ketchup basola ndenga calme nana koboya te soki nana boyaki yango wana elingi ezala autrement bon ndenge yo lobi ke peut-être abengaki ye mais on ne sait jamais parce que nana tisiko déclaration na ye moko te tozwi ozomona quand nde balobaki on répond l'imbécile par le silence donc azo répondre kaka na ndenge mo ya calme pour ne pas quitter makambu na ye peut-être azo sala ozomona et que ne vraiment bien te. Donc il fallait qu'il y ait abandonné nous kobenga na ketchup pour na kosola na que non makosi saza mwana na ngai to kuta na ndenga pembeni to solola to meka ko trouver solution ce qui est simbité ndenge ngaki koma na ndenge mususu bona yebite ndenge yazo memela makambo ngo wa bon question mususu je peux se poser ça que yuzo vivre na moisi parce que habita ngano vivre na nana za soupe mayonnaise. Le problème écoute ya combo eza nango te oui nathan wana omoni mwasi nyonso biso pe to changer na biso combo to koya na quartier boye ba benga nga combo mususu boye pe koto na combo mususu ozomona nana ketchup soit disant ex na ye potis ko to ana preuve moko pété ozomona to koya loba makam na sentiment te ye pe yurifa ba na relaxa biso ba preuve o yezo relaxa ke nana ketchup azalaka mwasi na ye ozomona pourtant on peut bazaki na ki chéri akoyebisa biso te ke babanda ke na zamba ka bango mbale basali love bango babimi ondira dana Eve donc ba témoin bazalaki ameka otangela biso a citer quelques personnes oyo o ba yebaki love na bango ozomona o ba yebaki peut-être que non nana ketchup abanda vivre nana mayonnaise tozonga na époque na ye nana mayonnaise abanda vivre na yuri donc te kasi nazo tiabwe po référence mo elongi ozomona mo elongi ya yuri tala suko elongi ya yuri na minute makosi papa ne yuri vraiment alors va faire la Consti News ne kana epseki bino mambo eza ya koyinda ndeto sola bomo na photo fali bomo na makosi bomo na yuri alors bereto sola non sur un mesa solo yabi mumi moko bwaki maka na rondo yoka lingala ma ye peto zonga to kende pai langage nanu langage na ebité ki boxer na ye to langage wana banda Kinshasa est-ce que ndenga komi na poto moi langage ko zala ya ko changer moi langage te ki no il faut changer a bangisa na makosi sango azo epa na ye mwana ngo soit disant que mwana na ye a ko banga langage ya papa ya boye petu ala makosi photo ça petu wana donc problème eza nini mère problème eza ngana kondana pe basi pona kati wana makambo eza nini soit nana ketchup akendaka na zemi ya yuri epa ya fali tang balinga na fali zemi ezalaki nanu moke aboyaki koyebisa fali ke non nana zemi na uti nango libanda na ye na yango ayebisi kaka fali ke non fali a déranger balingani babandi love na bango bakomi kovivre ti aye koyebisa fali peut-être que zemi eza ya fali donc zomona na sens wana tozo kende kaka par rapport ya koluka moi vérité moko boye c'est que nana ketchup ayaka na zemi epa ya fali zemi ezaki ya yuri boyika nga bolimbisa na bengaka boyika po so na yoki yuri na mona ka boyika donc zemi ya batu ya yaki na mwepa fali ayebisa ipe fali vérité te que non zemi oyoyo eza ya batu ou soit pas le bail que eza zemi ya batu mais biso pe tozala mibale ya mona olingi mwasi ozomona olingi mingi okondima pe na zemi na ye makambutu peut-être bakanisaki pe ke yuri akokoma oyo akomi te lelo ekoleka nango kasi facilement mais lelo pe papa ya mwana ye wana azodeklare mwana na ye na baressemblance visuelle donc bilongi nanu kaka ezolakisa ke non oyo elongi ya yuri parce que kotala pe makosis en vrai dire ressemblance pena na fali eza pena te na ebite soki na koloba mabe kotana pena balimbisanga fali limbisanga po biso tosalaka na biso mosala na biso tozwi pe temps ya kofanda ya koconcentre ya kotala ya kosala étude elongi ya makosis na fali badécalage eza par rapport nanu so totali ata babengango nini bamatama bajour oyo bapointure oyo donc
différence eza zolo munoko même mbunzu donc ozomona vraiment que non eza yuri boyika en tout cas soki eza bongo eza pena mwa pasi ko sune tisa mo bongo soki ko lekela ndenge nini et ko lega ndenge nini est-ce que Marcosis a otika fali facilement soki réellement eza bongo que basali ADN est-ce que d'abord fali to nana ba rolinga ADN sala sur réellement eza bongo te mais mutazo englober ma camion c'est ça moi si au moment donc problème c'est pas moi si donc problème ils ont pas nana ketchup ou azaka nana mayonnaise c'est quoi comment nana ketchup c'est que il faut nana nde mutu a éclaircir donc na minito batu nyonso public nyonso to na pour ça to yoka intervention nana ketchup maman nde mutu baka kolozemi donc nana ketchup mutu alobaka non te makam yuri azoloba eza lokuta peut-être azana problème à mutu zemi béret ressemblance des problèmes balobana mokito zami balemi balé mais o wana c'est comme si te mais oyebi na ta moko so tozongi mwa sima balobaka pe ke saisa azara mwana ya papa Lutumba mais soki otali pe saisa na papa Lutumba bazali ba ressemblance makasi pene ya makasi otali Lutumba otali saisa kolongola te kobatisa te mais ye moko fiston saisa ya témoigner ki wana azani papa na ite ozomona lelo pe batu misusu pona kosala ba base ko créer ba vie na ba on ba monde internet et comment na onka bongo te kasi mama ba boxer bazoya kaka na makambo ya ngoko to balobi internet YouTube ne makambo ozomona yuri ya komona pe que non pona à se faire voir les sous pona se lancer batu bayoka les sous ko porter pe kaka face wana que non et moi na wana Marcosis mwana na mais côté wana pena lokuta mabete na okene na ngona moi tâtonnement muke hein quelque part nazo pesa yuri raison par rapport ya face ozomona par rapport ya face wana Marcosis yuri donc ingénieur azozo déjà longi ya yuri na ya Marcosis so boteli ka bomona ke bazana ressemblance makasi mais côté mususu tozo senga toza bazoba te biso to fanda libosa ba caméra aye la biso ba preuve ozomona aye la biso na bandeko bazo chance Hollande biso aye la biso ba preuve ou soit abete la biso quelque masolo oyoyo il ramener biso na conscience to bakete bolingo na bango intel aye baka yango moi ba témoin baza o bakoki o témoigner ou soit akoki kotinda biso pe biso to ba pandisa ngo non so bozo tia tembe bokende pas intel témoignage eza ya lokuta pété vous comprenez ba témoignage biso yebi neto luka information donc eza ba témoignage vrai que yuri bazaka vraiment moi sina mbali nana mayonnaise te ketchup te mayonnaise nde ya ketchup ya fali donc ameka kolakisa biso ba preuve et osala biso vraiment bien mais pona elongi déjà esambela elongi ya yuri pena donc esambele pena que moi nana Marcosis eza ye donc longola te robakisa te parce que ressemblance à Marcosis na fali ezate mais ressemblance à Marcosis na yuri ezali ozomona donc fali di cap na sir soki akozwa ata temps ya kotémoigner te babiro na ye baporte parole na ye bamaniki baza wana bakenpio na baza wana bakoleka mpona kodementir ke non makambo wana eza lokuta na sir na instant mpe déjà baémission ezosalama bato bazodefendre oyo osenga kodefendre mais nga na part na ngai na kosenga kaka ke batika likambo yango kaka boye te fo kolanda parce que yuri kasi bongo moto azoloba bongo na courage nyonso seka miyebi na koki oyo abimaka boye te ke mwana naza ngai tokende pete sa DM peut-être naza na raison te donc consciemment ayebi makambo oyo azoloba mwana moke te ayebi makambo azoloba peut-être que non mwana ana c'est vrai aza mwana na ye mais problème mosusu eza lisusu makasi Sarah eza nini est-ce que mwana yango na instant oyo ndenge déjà fandi na fali kokola na fali komesana na fali donc fali ayebisa ye pete ke yo za mwana na ngai te bazala na mukili pe yebi ke non Marcosis mwana ya fali ndenge ye moko ayembake azanga papa azanga mama atikala na Marcosis atikala na kena bandoya ba parents na ye sikoyo boyika azalaka wapi nani yuri azalaka wapi na instant wana po aya kobima déclarer ke noko yemba bango bongo te baza bana sikoyo après avoir mukili koyeba ke wana mwana ya fali mwana kutu te bana ya fali ya ye kobima ke non aza mwana na ye quelque part esala pasi ozomona esala pasi Marcosis aza jeune frère na biso ndeko na biso mobali oyo déjà pe aza na conscience ya kibomoto
et que ça là vraiment passe makasi na ndeko mobali komona lelo que non alungwe na papa ya musicien akomi na papa ya boxeur. Est-ce que yé pas kondima yango? Andi matine eza sunet basasi Aden ekibina wa solo. Iza maman makila. Te, beaucoup oui, bien sûr beaucoup ça test ADN et ça ya solo, mais affection. Affection. Moni baloba ke. Mais du moins ebide ke papa na vrai wana. Sarah, baloba elo moko ke okoki osomba biloka olia ma petit osomba te. Ozomona. Lelo oui, basali test ADN papa na yeyo. Est-ce que moi na wana akondima kozana papa elongi neti Yuri? Elongi ngo ese ninga na comprendre yote. Tenga na tuni pe kaka. Elongi ya Yuri problème eza na ngote eza na mpe mabete menga na tuni ko changer ko longele elongi ya fali. Moi na longwe ko mona papa mesana ko mona chaque tongo check moi ben banini. Aya mona suko papa Yuri boyika tale elongi ya Yuri. Mais quelque part Yuri ezobangisa. Mange mwana za mwana no mais longi wana meka ko calmer pe dose pona mona rosari un peu hein brutal makasi donc ebangisa na makosis na ebite ko kende ko tika ekuna fo ko kotisa na porte na makasi to akoyaka ka facilement boye na ndimite ke mwana kaka si facilement boye akondima lungwa na ndako yo akoma na ndako ana changer parent na kimukolo boye ezo sala vraiment passe ezo sala passe malgré tozo loba tozo seka mais ils ont problème grave. Ils ont problème grave. Na que ba couple belé na Kinshasa. Écoute na na makambo mais faut tes ande à moi si. Zomona. Faut tes à moi si ngana condamné pe na ketchup makasité. Parce que peut-être ayebisa fali. Zomona peut-être ayebisa fali pas rolo ba ate ya bon. Ngana fali na romemaka mukumba ngo ba tout tellement déjà ba yebika que non au moins na ngai moyena yo kisope soni ezate ko bota libanda tout ça tout même encore bongo donc. Peut-être il ça fallait on ne sait jamais. Donc. Parce que ba fan ya plutôt ba vie à batunde ba opesa ba musu ba lobi ke non ils nango kake longi ils nango lokuta parce que Yuri a un problème na fali. Yango azo luka a salir fali et puis a salir nana. Te ko luka ko salir fali et ko komatina niveau mwana te. Ozomona. Biso lelo tozaya mobo na ko fana pe na la muki na chrétien fali na chrétien wira na chrétien JB. Vous comprendre? Et releka na maintenant na ba limite na ngai. Ozomona. Lelo na ko la te na la muki mbala mona bi que non comme na problème peut-être na grâce mbizi na lo ba ko mwana na ngai te. Na ozana ba réserve. Tozana ba rankini na biso ekendaka na ba limite. Ya ko déborder ti yuri ko makote mwana na za mwana na ngape en plus ça senga test DMT. Ata beli mutu akozaka même na moi raisonnement moko boeza la côté alors que ne droit bit te que non makosi so wana zaka mwana na ngai na ketchup azaka boye pourtant wazolo babongo c'est kazana ba preuve ozomona fali pe aza musicien mukete na mboko na ketchup aza mwasi ya star biso nyonso toyebi na kati ya Kinshasa et naza sûreté que bakotika ngo bongo eleka il faut balandela yango fali akolandela ngo akoluka yeba soki consciemment ayebi makambo wana te nana ketchup ayebi yango te bakolandela yango mais soki conscience na bango eyebi ke no makambo Yuri azolobeza ya solo nde peut-être au monde pe baobeta yango kara eleka nango kaka ndenge koleka wana mais il faut baluka bayeba vérité pour mutu abimaka pamba boye te ke o mwana na za mwana na ngai abanda koloba yango pe na ba réseaux sociaux boye c'est que réellement za mwana na ye donc c'est un peu ça. Voilà, merci na ba fan nyonso ya Conseil News Télévision. Vidéo bisos total yango vraiment ils ont ça la passe et ça li passe et ça li monte to malili parce que bisos to ebi famille a fali to mona ba photo to mona ba na fali to mona mais kota la pena Marcosis vraiment ressemblance pena fali pena izalate mais moi ils n'ont pas ko boti moi na jeu ta ko jo petit frère na a ko jo petite sœur na jeu grande sœur nous ala mais kota la vraiment nana plutôt Marcosis na fali penati mais quand la Yuri ndenge beranzo loba donc rien à dire rien à commenter alors to senga likambo yo sur elle mise solo ba memona ndenge mo akimia fallait asa star mune na mboka Yuri pe asa boxer na mso ya mboka tala muto obwaka te
Bo garder moi na psychologie à moi na toujours battre là. Psychologie à moi parce que loko bo mona ka bo sala ngo boye et ko baby ça pe moi ni silipe na yo yuri obimi lelo na fali mtabanda na yesu na libumusu wapi bo perdre moi na. En tout cas bo ke non vraiment na ndenge mora bien. Bo ke non ndenge mora bien si bo ça teste bo sala ici et ce qui moi na olingo kende pas rapport au bimaï ce qui peut que ndenge nini biso zaka wana to informer bino to zolandela mambo to eba et ko zo tende ndenge nini et ko suka pe ndenge nini parce que jusque là les deux parents non balobité réaction moi na non to monité mais kaka papa boika yuri ndazo ganga nana mayonnaise il paraît très azaka moi sinaye ya kala akinaka na kimaka na rondo na ye ndenge moko azoluba alors to komi vraiment na suka ya analyse na biso. C'était là Sarah Matumona de vous, autrement dit Marcelo de la presse. Je dis un grand merci à la famille Kiambi, Bossamboka Nelson Kiambi, Tabita Kiambi, Sephora Kiambi, Alvaro Kiambi, et aussi pourquoi pas ne pas dire un grand merci à Lionel Poiti, le grand DJ. Berarou, je te commis vraiment na suka émission na biso. Un mot d'abord pour na Yuri Boyika, deux mots PC comme Boyika. Ngala on clôturer que jeune frère na Yuri Boyika en tout cas courage ici koza. Mais vous avez conscience il y a moi non ma processus na moi retard. Il fallait que vous un mois avant. Bon, il y a un peu problème peut-être pas ça trop brutal, il y a un ketchup à préférer na européen ça moi n'est pas fallu en tout cas. Et ce qui est il y a solo aux porter on peut na mes conscience que ma processus ça moi na yo que ndena on tina suka déclarer moi na mais moi na yo pe andi ma ko ya fan de pa na yo. Ce qui a limité à Bangé Longi, ou à Nikomakamoussous, donc Tikaye à Salavinae. Wana pona Yuri Boyika. En tout cas, pona Fali, et maîtrise toujours Star, Yosa Star, Amboka, n'est qu'à résoudre les problèmes dans le calme. Donc, il est vraiment dans calme. Et bah fan na yo o ba linga ka yo ba kotika yo te pona problème ya Yuri Boyika po moi différence déjà ça il y a makambo belé il y a elongi il y a visibilité il y a âge il y a vitesse à G par rapport à Yuri Boyika makambo belé en tout cas zwaka courage au sala boulot na yo ceux qui ba lobby que moi na za Yuri Boyika ceux qui sengi ko pesa e mwana ba wele la il fallait des dédommagements au sala te fallait au senga des dédommagements te au senga te ndena bi fali. Il y a deux vies boité mais na musika kande to mone la kaye je ne crois pas que a rosenga yango po asala mingi na vie ya mwana na ye ou a rosenga yango facture te po déranger même na ye moko makosis fali courage nana ketchup na nana ketchup yoza mwasi mamande mutebaka mkolo mwana donc meka ko éclaircir biso bato toza ba innocent mato ina miso yebi vérité te. Toi na posa to mon la vérité, toi na posa to ka vérité, mais ka ko éclaircir biso, to rozonga toujours na droit chemin bato bazo dérailler moi muke oyebi banalize ko salama, il y a ba sorte et belé concernant sujet oyo donc mais ka ko éclaircir biso to ba ka vérité. Alors na repesa ka ba yanga mbote son Félix Richalako, un prêtre parmi les prêtres aux États-Unis, pourquoi pas na JPECO c'est l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes. Na pesimbote ngamoro ye beret rouge bo s'abonner pe na Chaleur TV officiel et au sala ngai vraiment bien merci Sarah Matumona malgré bela qui mais na moni déjà moi récupération nzamba zala nayo et ça là que c'est mona na boye malgré ba mpiaka malgré ba makambo belé mais moi ba analyse boye ça là bien nzamba batela donc on est toujours ensemble on est là. Voilà, merci d'abonner abonné sur la télévision, abonnez-vous massivement surtout. Vous hésitez à la chaîne Nabino, Mirakin de Montréal. Ngana Ezara pour la vie, mais c'est les DG aussi à Madame Ronsi Moufouansoni. D'ici là, portez-vous bien, je vous retrouve dans un nouveau numéro de votre émission Forever. Au revoir.